IDPS viva. IDPS viva. Banzela oyo. Banzela oyo ezaki ya kokufa. Toyo kana malamu. 100 premiers jours est synonyme ya mandat il y a 50 ans. Oui. Puisque mandat à 5 ans, il faut prendre 350 jours, 365 jours multiplié par 5. Yes. Ça donne à peu près 1830 jours. Mais quand vous faites les calculs simples, 1830 jours moins 100, ce n'est même pas 10%. Mais au moins, il a vendu la télévision, puisqu'il a son diplôme de l'université, en train de dire que non, Félix Tshisekedi a échoué. Une grande partie, il y a République, ils ont déjà électrifié. Bolo Bakazama Yelete a échoué Nanine. Binonde Boko échoué na motema na bino mabe. Lui a l'appui divin. Oyo et que ça là a échoué té. Azana souci. Azana souci en mboka oyo. Ebele balobi ba voyage eleki. Mbongo ezobi maintenant soyons sérieux. Voyage wana kendekete pona koloba makambo mwasi na bana akende koloba makambo biso ndenge tozaboye pona dignité na biso ezonga na bamboka nyonso babande komona biso neti batu pamba. IDPS viva. D'où par conséquent ça ne sert à rien bolanda bamalanda ngulu nyonso bazoleka na ba chaîne de télévision pour dire n'importe quoi contre les actions du chef de l'État. Nous sommes en démocratie. On n'empêche personne de réfléchir. Mais il faut réfléchir. Nandenge moko yabosolo. Natunaki mususu. Babengi est professeur. Nalobi si c'était un TP étudiant à répondre nos olobana. On peut se bakote. Oh non, ici il s'agit de la politique. Loba bosolo. Yango nazako sabino ke Moutou a distraire binoté. À cause de binoté que non voilà. Bola la pongi. Vigilance citoyenne. Et ça toujours d'actualité. Ceux qui vont monter loko buzo ba moko liko salema. Il faut botter les mains. Tokani. Ndenge bozali awa. Boyoki buzo belingi ko salema. Pona ko attaquer, ko déstabiliser. Pouvoir au besoin a pris des sacrifices. Votez les mains. Moyen ya kopakola bino mafuta ezate. Moyen kopakola bino mafuta ezate. Abengi bapanzi sango. Alobi IDPS ezaki chemise ya Tshisekedi te ke soki akufi bapesa mwana na alataka. IDPS viva. Viva. Nga place nazalaki na okaki nzoto malini. Natali Mutuana azalaki responsable ya organe munene mbona ye. Valentin Mubake alobi boye. IDPS viva. Alobi ke IDPS ezalaki chemise ya Tshisekedi te soki akufi bapesa mwana na ye. Mais nalingi koloba boye bamususu bakoloba na sima nanga ke o pona nini alobi makambo liboso ya ba journaliste. Mais ye tango alobaki a utilisaki média nga pe pona répondre pona utiliser média. IDPS viva. Nayokelaki emawa. Nalobi nayokelaki emawa tango azoloba biloko wana. Non, biso toza nanu kuna te. Tozongisa mutu tango tozaki na IDPS awa. Toyebi apport na ye. Ya banda ko exister ce qui conflit ezali. Ce qui conflit ezate ya linga ko exister te. Je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. Tango ya lobi ke IDPS toka na malamu ndenge bozale aboy. Ata ba cadre IDPS ndenge bavande awa. Nani après la mort de Tshisekedi walinga ko simba flambeau wazaki na poids politique ndenge moko na Félix Tshisekedi. Eza cadeau to pesa qui était IDPS viva. To pesa qui
cadeau na Félix Tshisekedi. Il a mérité cette place-là. Eza na ba parti politique oyo soki papa akufi batie mwana na ye ndenge suka eza boete mais oyo Tshisekedi akufi Tshisekedi mususu azongi akomisi biso na magistrature suprême, c'est-à-dire ezaki cadeau to pesa qui était, il a mérité cette place là. Tout ça ne sert à rien, il y a qu'à étaler monter Mamabé sur la place publique pour dire que non, ezaki chemise te soki papa akufi ba pesa mwana na alata non. Tozaki na contexte wana te. IDPS vivant. Viva. Biso totalaki ba adversaire bazaki liboso na biso. Nani alinyaka mema bâton de commandement pour na komema IDPS na victoire. C'était ça le problème. Puisqu'après la mort de Tiens Tshisekedi, ba leader rebelle ba s'autoproclamant. Hein? Ebele babima na makamwana mais toyebi place basuka. D'où par conséquent, arrivé, il y a Félix Tshisekedi, na tête il y a IDPS, et Zalaki Kadoté. Même, tout ce qui bazaki na bateau na congrès, maintenant, vous savez combien de fois, soit qui n'a pas de congrès, puisque Zaki vote mon secret. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Néango, na koyebi Sabino Boy. Et ça na babilo comme Soussou, au Batu, Bazoloba. On dirait neti biso tokufa batu ba vivant na bango toyebi vérité wana te. Mais moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui parler sur la personne de Félix Tshisekedi au sein de l'IDPS par rapport à la présence na tête ya IDPS période wana ils a perdu du temps. Puisque tant akendeki compétition azaki suna bato IDPS te akendeki na compétition na bato bazaki na bambongo bozotala ba image bamboka nyonso azako kende soki balongoli ka nini wana bakoso ke eza na Kinshasa yo kondima eza boete il est populaire dans son pays même à l'extérieur mobetela mokonda biso maboko matatu quoi bozo mona bato bazanef Tokani malam. Bon, Gilles Kendo Télémawana. Le nom c'est JC Télémawana. Marcel Téléma. Docteur Téléma. Neville Téléma. Boyokaki makambo eleki na kati ya IDPS dernièrement. Bazako distraire bino. Bazako ebisa bino likambo ya article 26. IDPS viva. Viva. IDPS viva. C'est pour moi une occasion ya ko fixer opinion par rapport à likambo wana. Est-ce que poyeba ke koyiba eza mabe, il faut avoir fait la théologie? Non, soyons sérieux. Poyeba ke koyiba eza mabe, o ba komi na Bible, il faut avoir fait la théologie. J'ai beaucoup de respect envers nos amis juristes, puisque la plupart des problèmes est où tu as rappelé côté na bango. Balobeli batuke non, on a violé l'article 26 de notre statut. Mais ngana koyebi sabino que le chef de l'État, période azaki président IDPS, a violé qui statut. Na prérogative na ye, et bandaki kopé ses pouvoirs. Il y a qu'on nomme 5 personnes par province. Tokani malam. CDP, Convention démocratique du parti, et ça structure ou ça constituée de 9 composantes. Tokani malam. Na kati ya 9 composantes tozana banani. Tozana présidence exécutive nationale du parti. Tous les membres de l'exécutif. Président, secrétaire général, secrétaire généraux adjoint, secrétaire nationaux, Bangotu Bazawana. Teokani? Soki tozui 5 personnes par province, tozana 26 provinces. Ezaboete. Soki totali na prérogative ya chef de l'État, Tangwazaki président IDPS, on fait le calcul simple. 5 fois 26, ça nous donne 130. Ezaboete. Mais quand vous regardez la décision 026 au eza konomé batu ya CDP
Baza 55. Est-ce que Baza ko représenter toutes les 26 provinces? C'est-à-dire quoi? Il y a encore, si je ne me trompe pas, 75 personnes au Bazo manqué. Ils ont été. Qu'à cela ne tienne, na kati ya structure wana, tozozo batu ya présidence, Gilles wana azako représenter exécutif national. Ndeko oyo azako représenter ba député. Ndeko Marcel azako représenter ba sénateur. Ndeko azako représenter ba gouverneur. Oyo azako représenter ba mandataire. Puis bango to baza batu ya CDP. Tokani malamu. Oyo azo représenter bureau à Ligue des jeunes, au bureau à Ligue des femmes. Et puis azako représenter président ya CEP. Oyo azako représenter ba comité fédéraux. C'est-à-dire équipe ndenge telemi boye bangonde bazako constituer CDP. IDP c'est viva. Mais à notre grande surprise, un groupe d'individus se réveille un bon matin, balobi, oh non, totier bureau en place. Est-ce que ceux qui bateau union so ba sanganité, mutumoko kuna lobby na tie bureau, est-ce que bango ba kondi mango? C'est ce qui s'est passé à l'IDPS, vous devez connaître ça. Ceux qui biso totelemela ke lokwana, totelemela ke ngo pambate. Basuki wana te. Balobi, comment expliquer? Batu 9 composantes nyonsoy. Ou ezako constituer équipe structure wana. Baza société. Est-ce que les IDP sazana ba ministre? Hein? Est-ce que IDP sazana ba mandataire lelo? Mais c'est structure wana ezako lobake ba député à IDPS, ba mandataire à IDPS. Il faut baser la peine à 4. Et puis ce qui est plus grave, et là, quand on a balobi bâti en place, et ça qu'on engage ngandenge na saboy. Or, je n'ai jamais pris part na ba réunion na bango. IDPS viva. Viva. Biso tolobaki boy. Batika ko ambrier bino que non voilà. Totier directoire en place. Non. Et ça bongote. Article 26 wana balobi. Ce qui président a empêché définitivement. Est-ce que Tshisekedi Félix est empêché définitivement? Non. Hein? Nazo Pesabino Ndakisa Mususu. Et ça été baza en détachement à un siège nabiso. Mais ceux qui na ministère de l'Intérieur, balobino, il faut organiser bamwani ni mususu, to remplacer bango na ba policier mususu. Bango se bakolo mais bino de botinda ki biso kuna. Et ça été bino botindi Félix Tshisekedi comme candidat na bino a passé na compétition a gagné magistrature suprême. Tango ake kuna bolobino to komi ko s'organiser to remplacer yo. Est-ce que vraiment bato na bazama yele? Hein? Non, toyo kanananu. IDPS viva. Ezate ke tango tolobakate tozaka à court d'argument non 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 non. Total a kabilo ko na bazolo batolobi mais baza différent na bato bakimi sen PPT. IDPS viva. Soyons sérieux. Et biloko wana nazako ebisa bande koboye. Batika ko humilier chef de l'État na ba ambition de mesurer na bango. Balobi Augustin Kabouya à cause de la secrétaire générale. Mais bao nyonso banomaki wana to salaki na bango concours. O bango tango baganya ki ne babando za la nommer place wana. Et pour votre information, Boko Kendo Vanda Bandeko, le premier secrétaire général de l'IDPS, Dr Pongo, docteur, je dis bien docteur, cabinet médical, Eza on alimentao. Contesté. Hein? Ba contesté. Nazo Zwanani, Rémi Massamba, contesté, nommé par qui? Par Etienne Tshisekedi. Vous voulez me dire que Tshisekedi n'avait pas le pouvoir de nommer? Toleki, Alexis Moutanda, contesté. Jacquemain Chabani, contesté. Yékout Bakangele na permanence, Tokimakiawa, Tokomiko siégé na Lemba Kuna. Pendant 2 mois. IDPS viva. Tolongwana, Mavungu, contesté. Nommé par qui? Par Tshisekedi Etienne, paix à son âme. Jean-Marc Goutuyende, bauti ko notifié, alinga malopango boye, ba contesté wana.
Non, on était allé avec lui. Tozo Bimalibanda Karboy. Bazo contesté Balobi. Oyote. IDPS viva. IDPS viva. Mais je voulais ajouter une chose. Ce n'est pas ça le problème. Il faut boyer Bisanga que Mouto bâtir place wana. Aza compétent, oui ou non. Nayoka ki ba débat ebele. Tina bato ngamoko. Na moni ndenge bazo na mallette comme l'AFDEL. Mais non, soyons sérieux. Batunga na moni, je dois vous dire une chose. IDPS viva. Na lobby ke batu oyo na moni ndenge bazo ya ndenge AFDEL ekota le 17 mai. Mais quand même batu wana bazo zo audace na bango ya koloba. Na lobby bazali aw. Ndenga Telemi Boy. Il était déjà secrétaire national. Moi j'étais encore sectionnaire, cellulaire même, national Désiré Téléma. Il est là, en 95, à Soloba. Yo yebeninga kaka pona secrétaire général. Non. Na lobby Marcel Azawa Pina Jacob, Boya Nano, Bole Kanano. IDPS viva. Bole Kao Boyao. IDPS viva. Totika badeba mususu po okokima okozana argument te. Batu oyo batelemi oyo. C'est pas ça ba collègue nanga na parlement debout. Non, moi je ne sors pas du néant. IDPS viva. Na lobby bangomi balé au président, au vice-président, nga chargé de mission, na kati ya gouvernement, ya ba parlementaire debout. Yo, tu viens d'arriver au lobby que Tobi Augustin wana. Mais tu es malade ou comment? Et puis, naza koyebi Sabino Boye. IDPS viva. Ndenge tozali awa. Na lobby Boye. J'ai servi le parti de la cellule jusqu'à arriver là où je suis. Bango tout bazali à bazao, moutako contredire nga zate. Na bandi qui parlementaire debout, cellulaire, sectionnaire, fédéral, secrétaire national adjoint, secrétaire national, secrétaire général adjoint, jusqu'à arriver au rang du secrétaire général. J'ai gravi tous les échelons au sein de l'IDPS. Moutouata mon côté, à Kolobababilo Komoko Pamba. Et puis, IDPS viva. IDPS viva. Nayebi comment kosolola na moko ndenge basaboy. Soki ayoki kanda nayebi ke non. Elobeliwana azana kanda. IDPS viva. Tout ça l'effort ya ko se respecter mutuellement. Bayaki ko intoxiqué bino. Au nom exécutif et négocié qui malamouté na makambu ya ba gouverneur. Boyoka ki yango. Eza boyete. Eza boyete. Nga na lobby boye. Mukolo wana puisque ngande nazaki secrétaire rapporteur na réunion wana. Il faut koyebisa bino vérité. Oyo eza répartition ni andenge to salaki ya ba province. Na bande kwa FCC. IDPS viva. Na kosenga bino bobetela lisusu mokonzi mboka maboko makasi. Tango mokonzi azoloba ke il lutte contre la corruption eza slogan ya pambate. Puis tango tosali ba réunion na bande kwa FCC autour ya partage ya ba province. Baninga mususu. Tokenda na bango na cité de l'Union africaine, j'étais témoin. Malheureusement budget wana ezana bureau nanga bakenda ko yebisa président de la République boye pesa biso pembongo tokende ko pesa ba députés provinciaux potozo ba gouverneur président lobaki boye vous êtes les ayants droit il faut na yebisa bino vérité wana président lobby moi je lutte contre la corruption na koki ko pesa bino mbongo te bokende ko somba ba conscience ya ba députés provinciaux toyokani malamu mais et si ko bino bozaki na ba député provinciaux te mais bolobi que non exécutif basale le côté pour tozi ba gouverneur kuna te. Est-ce que vous êtes sérieux? Et si ka bozana 4 députés provinciaux sur 48
Est-ce que l'exécutif n'est que ça la magie et comme marabout a multiplié 4 par 10, vous avez 40 voix? Mais Babilo Konyon Sowana, silence Nabiso, ezalaki signe de faiblesse. Toboyaki, Tolobaki Batuba, Lobananu Buzoba, il y aura un temps où nous allons dire la vérité à la base. Nenge Tozoeb Sabino Boy. Bayeb Sakibino, il y a même certains éléments sonores où il y a qui tour du monde. Où Bayeb Sakibino, que dans le cabinet à chef de l'État, il n'y a aucun membre de l'IDPS. Bolanda Kiango. Mais je vais vous dire une chose. Awa. Nakati ya cabinet wana. Ndekoremi Telema Likolo. Représentant Nabisu Amboka Irlande. Banomé ye na cabinet wana comme chargé de mission en chef de l'État. Bolobi ke kuna mutaï de pesa azate. Mais tant wazaki représentant Namboka Irlande. Poni boyebisa ki chef de l'État te ke longola ye aza mutaï de peste. Bino boyebi secrétaire général adjoint tezote. Hein? Tango batie conseiller principal, bayebisi bino ke kuna mutaï de pesa azate bobeti maboko. Est-ce que ça solo? Bon, bino bakomwa na boso tangango, ngamu nazo tangango te. Cela veut dire quoi? Ezaki likambo mote mamabe. Et puis biso na IDPS tozaka na basi ya basala ka kindumba te. Basi na biso bazaka basi ya lokumu. Bobete la basi ya IDPS maboko. Comment expliquer Bazo Sabino que non kuna batie ba makangu na bango nani nakati na bino mwasi na a eu nomination 2 jours après ba Sabino que non asalaki kindumba na bakonzi kuna nde banome nana ko sepelelo ko wana yango na ko présenter ba esquisse et pas basignon soit IDPS au nom ya muto alobaki wana. C'est vraiment irresponsable. Ba maman Bondimi pardon nanga. Ok, merci beaucoup. Toujours yokaki mobulu moko et salamaki awa et comité et pas président Tshisekedi kuna. Ba policier ba ke kuna na lopango la place wana. Zambe a protéger kabana na ye. Tokani malam. Toujours babo kilukuta na démarche na bango babenga bisika nyonso balobi kabuya na kabund nde batindaki basoda kuna po bakende ko profaner résidence ya papa Tshisekedi. Ndenge balobaka ke il n'y a pas un crime parfait dans la vie. Soki nzambe aza kote na yo bako sabinote ata bako selo likamunene Nzambe ako protéger o kaka. Mukolo wana nazalaki nga moko te. Tozalaki kote a mausolée Nansele. Maman Nabiso Gisèle, secrétaire nationale adjointe à Telem. Nazu coup de fil. Il y a commandant de la ville. Ce que j'ai dit ici, c'est devant vous de la presse. Maman Gisèle Yaka. Tozana Bango. Lisette Yaka, voilà. Biaka. IDPS viva. IDPS viva. Madame Lisette Lekaboy. Lelo Totika Nanu, c'est important. Biso nenge tozaboye abatu bakende ko bebisa lopango ya muto asala ke biso tozala na monde politique oyo nazalaki na ba mama mibale oyo na mausolée kuna na Sele ba benginga na lobi bien bino bo pansango bo garder vidéo wana ba benginga et pas commandant de la ville général Kasongo. Je cite le nom. Alobi ke bauti ko benganga sikoyo et pas PDG Christian Tshisekedi. Que ba civique moko bakoti na lopango na bango kuna il faut natinda basoda. IDPS viva. Viva. Ba maman. Réponse nanga na pesa ki général po bozaki nanga na mutu kabino mibale. Na répondaki général ndenge nini?
na lobby kotinda soda te kuna ezanet na ambassade eza lopango ya chef de l'état ngai mutu mususu te soki olingi kozwa décision référez-vous au chef de l'état tovandi wana tolobaki eloko mususu te tobandi kotala na biso mozole tobandi komela basikre na biso po tozonga mais lukuta etambola awa na lobi likambo wana Nzambe aza komona biso totikala kotinda policier moko te akende ko attaquer lopango ya papa Tshisekedi tokani malamu na préféré koloba likambo ngo na matinée awa pour couper court na ba mensonge o eza ko spéculer tozaki na bango mibale nazaki nga moko te tango général abengi alinga yoka point de vue nanga na boyaki et puis ndenge tozolo baboyi mokonzi mboka basala ye rapport na ba service nyonso na wele kanaki jour wana ngai ndenge na telemi boye président Kabou ndenge azana biso mibale tobengaka basoda te toyokani bao bali kotama na lukuta na bango bakende kote mususu mais naza compromettre bango eloko moko Nzambe ako sanctionner bango ndenge a sanctionner bao bakendeki na Genève babundisaka mwana Nzambe te babundisaka mwana Nzambe te ngana sekaki mingi jour ya nomination nanga parmi muto alobaki même que na ndenge muto azokende kala mingi ta comme secrétaire général yepe atelemela kinga na lobaki aza différent na Bazaïba te Bazaïba lobaki Félix aza Josué metango Félix a commis président de la République a contesté a bosani oya lobaki IDPS viva IDPS viva naza kolobango te ke naza kochola ce que je dis là vous pouvez vérifier nous étions à 3 ngai président Jean-Marc na ndekonanga Jacquemaine Chabani tozaki biso misatu tozo yambana tozo sekazo ebisa président Kabund na bureau na yeke muto ndenga zo mataboye kala mingi ta comme secrétaire général allez vérifier il va vous dire que non il n'a pas menti mais jour ngana comme secrétaire général c'était le premier à me contester non mais Dieu l'avait utilisé pour prophétiser mais maintenant il n'a pas compris ce qu'il avait dit IDPS viva IDPS viva namekaki kosala mise au point oyo pona koyebisa bino boye boyoki batu balobi bakosala soulèvement populaire na bango les 30 eza boye te bino bozabasi na bango bozabasi na bango bakolo soulèvement banani bakolo soulèvement banani yango na lobi boye yango na lobi boye soki batu basamize na voix wana il faut se rendre compte que IDPS azayaya asali bitumba koleka biso tokani eza eloko ya kobondela mutu te tokufeli bandeko na biso ebele po tokoma place oyo ndenge naza boye nayambaka baveve ebele na biro wana na baorphelin na cadre ya comptabilité baza na bilan moko bakoprésente te koleka biso IDPS d'où par conséquent toko se laisser faire te nous sommes un parti au pouvoir je reviens sur ce que j'avais dit nous allons utiliser tous les moyens pour conserver notre pouvoir à moins que to perdre pouvoir na moyen moko normal kasi mutu alali boya la muki alobi nazo kendo bengana Félix Tshisekedi là vraiment je ne sais pas ce qui va arriver IDPS viva IDPS viva nalingi ko kita déjà toza na ba discussion entre FCC et CASH. Toza na ba discussion, toza ko évoluer
de manière à ce que le gouvernement est salanini ebima. Tokani malam. Gouvernement est salanini ebima. Mais le gouvernement n'a ce que ebimi. Ezate que bomoni mabe bokangi misu. Tokani. Na lobby vigilance citoyenne, il faut esa la musala. Mais président de la République, c'est lui qui nous oriente. Puisque seni e kozala ndenge zawanate. Seni e kozala ndenge zawanate. Et puis nakoki kosilisa eloko te. Batu o babundisa kibiso na Genève. Est-ce que bino bolingi bakoma lelo ke bakomi balie na biso? Bolobinini. Bolobinini. Nalobi batu oyo balukaki liwa na biso na Genève. Bolingi bakoma siko kozala pembeni. Batu oyo bajeraka base. Puisque batu oyo nde batu papa Tshisekedi atikela kibiso. Ba président fédéraux batelema bango nyonso bazalea ba faiseur des rois. Nous n'allons plus nous laisser faire devant n'importe quel type de discours. Nous sommes prêts à répondre à toutes sortes de provocations. Nous sommes IDPS, nous sommes un parti politique Oyo Mututu Ayebi. Eza elo côté Yakoluka pour engager ba débat. Et puis même les débats autour il y a prière. Au Mokonzi Amboka Salaki na stade, balobi nous sommes un pays laïque. Nos accusateurs. Chaque président américain prête serment sur la Bible. Les musulmans n'utilisent pas la Bible, ils utilisent le Coran. Cela ne veut pas dire que le président des États-Unis ignore les musulmans. C'est un faux débat qui ne va plus nous avancer. IDPS viva! IDPS viva! Nakanisi na lobeli bino makambo nga koloba pona mukolo alelo na sepeli na bino na ndenge boyaki ebele pona koyoka. Contrairement na bao balobaki ke Augustin Kabuya balingi ete bino bolingi ngate. Bon, nakanisi nasuki awa kolonzambe apambola bino.